innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke moko côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Mardi et là, mon mabota na bino na bike bozali bel boso poste télévision na bino pona kolanda journal ya peuple pona peuple info lingala tofon la basango na biso na présidence pona kotali sabino que na visite de travail ya République démocratique du Congo président ya Burundi Evariste Ndayishimiye azalaki na séance de travail na président Félix Antoine Tshisekedi na palais de la nation héritier Mapindemi reportage. Na séjour na ye ya 48 heures na République démocratique du Congo, président ya Burundi Evariste Ndayishimiye akitaki na palais de la nation mokolo ya lundi 28 août 2023 et pa wapi ayambamaki na bokoti et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anasima ya koyamba hôte de marque na ye na mbala moko bazwaki ba honneur ya garde présidentielle. Nasima ya koza ba honneur ya garde présidentielle passaki en revue ba troupe et puis ba délégation nyonso mibale ya Burundi pe ya République démocratique du Congo bazalaki saluer et pa ya chef de l'État ya RDC pe chef de l'État ya Burundi na sima ya kopesa ba officiel mbote ba kotaki mbala moko na salle ya réunion et pa wapi séance de travail ezalaki prévu bazalaki kaka bango moko te chef de l'État ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki pe entouré na quelques membres ya gouvernement ndenge moko pe na président burundais ba lobelaki mingi ba accord ya coopération entre bamboka mibale et sengeli kobatela ba frontière entre deux pays oyo pe ko renforcer coopération mon côté abosani ke Burundi azali pe na communauté ya Afrique de l'Est ndenge moko pe na République démocratique du Congo Burundi azali vraiment impliqué na conflit oyo ezali konyokola est ya RDC na tina wana Evariste Ndayishimiye oyo auti kozwa bâton ya commandement ya EAC azali vraiment kosala makasi pona koluka ndenge nini kimia ezonga na RDC ba accord ya coopération ezalaki pe signé
entre vice-premier ministre ya défense ya RDC Jean-Pierre Bemba et longona homologue na ya Burundi ndenge kaka bozali komona bilili boye nyonso esukaki na point de presse commun oyo ezalaki animé entre chef de l'État ya RDC et chef de l'État ya Burundi Evariste Ndayishimiye na masolo oyo nde abuklaki séance de travail na yeto visite officielle ya 48 heures na République démocratique du Congo. Président et Assemblée nationale Christophe Mbosso abetaki masolo na Bruxelles na président ya chambre de représentants belges balobelaki na etali coopération parlementaire entre deux pays pe babetaki juste masolo na etali sécurité pe élection na Est République démocratique du Congo une fois de plus c'est Héritier Mapindemi. Masolo ebetamaki na Bruxelles entre président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodi-Mpwanga et longona présidente ya chambre ya représentant belge. Masolo yango balobelaki coopération parlementaire entre RDC na Belgique, balobelaki ba question sécuritaire pe électorale ya RDC. Oui, Christophe Mbosso atalisi na suka masolo ke aza na séjour na Belgique ezalaki lokola momesano aye bana kopesa mbote na madame présidente ya chambre ya représentant ya royaume ya Belgique ezali pe occasion pona ye aye bana passer en revue makambo etali coopération parlementaire où ezali kosangisa ba congolais et longona ba belge a présenter que situation ya RDC où ezali caractérisé na agression rwandaise na nzela ya ba M23 ba lobela ki intervention ya roi ya Belgique où ezali ko soutenir gouvernement ya RDC pour na kotelemela agression rwandaise ba lobela ki pe coopération qui toko entre RDC na Belgique pe enfin expliquer ki makambo etali processus électoral où ezali na RDC et pas wapi ba parti politique nyonso ya majorité na pouvoir pe ya opposition bazali prêt pour na kokende na élection ndenge Christophe Mbosso Nkodi-Mpwanga asukisaki. Na masolo ya primature bosani kosimba que premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché délégation moko na province ya Haut-Katanga oyo ekambamaki na conseil spécial na ye pour na kotala évolution ya misala pe réhabilitation ya route Kasomeno Kasenga pe Chalwe. Nadine Asona Héritier Mapindemi Badita. Chef ya gouvernement eba warrior Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a dépêché ki délégation moko ya primature na bokambemi ya conseil spécial na ye Romilis Kisambe oyo bakitaki na province ya Haut-Katanga po na kotala évolution ya misala ya réhabilitation ya baroute Kasomeno Kasonga pe Chalwe ezalaki po na kolanda de près évolution ndenge nini misala oyo ezali kotambola ezalaki exécuté epai ya entreprise GED ACGT pe office de route. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kengende a dépêché ki na parti où ya République démocratique du Congo délégation ya cabinet na ye bayambamaki na territoire ya Kasenga et pas administrateur ya territoire Barthélemy Kibwe Kabwika délégation ya chef ya gouvernement ba accompagner ki ba délégué ya ba entreprise oyo bazali kosala misala bakendaki na ba différents chantiers pour na kotala ndenge nini ezali kosalema mingi na route Kasenga Kasomeno ezali molai ya 71 km pe oyo ezali komema na village Chalwe environ 30 km ya chef lié ya territoire ya Kasenga na première étape mingi penza na route Kasomeno Kasenga conseiller spécial ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asaliwaki avancement rapide ya misala oyo esalemi epai ya entreprise GD groupe européen de développement agence congolaise des grands travaux ACGT office de route parti Kasenga Chalwe délégation oyo batalaki mingi basalaki escale pe suivi moko impeccable mingi penza na village Kawamba epai wapi Romilis Kisambe akumisaki technicité ndenge misala ezali kotambola pe pont ya sika pont métallique oyo ebwakami na ruisseau Mulushi pour na ko remplacer ancien oyo ekomaki na 50 ans ba continue kiti na Chalwe mingi penza epai wapi pont moderne oyo ezali ko relier République démocratique du Congo na République serre ya Zambie conseil spécial elongo na suite na nyonso ba honoraki qualité ya misala oyo ezali réalisé visiblement ba sepelaki Romilis Kisambe akumisaki détermination ya gouvernement ya Sama Lukonde Kenge oyo bazali ko concrétiser mosala na leadership ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo encouragea ki ba entreprise oyo baza na charge ya kosala misala oyo pe bazali kosala na ndenge ya makasi pona ko respecter délai ya livraison. Na masolo ya seni bosoneli kosimba ke président ya commission électorale nationale indépendante mwana mboka Denis Kadima asololaki lundi 28 août na Norbert Basengezi ancien président
ancien vice-président, pardon, il y a Seni, puis actuel président, il y a Milapro Oyo, ayaki copé sa point de vue pour le processus électoral. Stéphanas Kanderiti Mapindemi, ba précision. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadimakazadi, Abetaki Masolona, Norbert Basengezi, Katintima, ancien vice-président de la centrale électorale, Oyo Aouti Kozala Eli, président du ministère des laïcs protestants, Milapro Namokuse, Ye Atalisaki Sentiment pour le processus électoral, apprécié par effort considérable, Oyo et Salemi pour le préparatif et l'élection, le 20 décembre 2023. Otia, président Yasseni, Monamboka, Norbert Basengezi, Katintima, atalisaki ke mosala ezali vraiment kosalema bosimba ke otia centrale électorale oyo azalaki pe président ya Alliance des nationalistes pour le Congo émergent ANC na Mokuse, parti politique centriste membre ya Union sacrée bosimba ke Norbert Basengezi alobi baye elongo na délégation ya SCC ministère des laïcs protestants ezali bongo 3 semaines et uti koleka pona oyo etali niveau ya Milapro bango baye pona koloba na président ya Seni ke ministère de laïcs protestants bazali pour encadrer 49% de la population de la République démocratique du Congo oyo bazali électeurs pour la plupart na bango et sengeli ba collaborer bazana besoin d'éducation civique et électorale ya population oyo bazali ba sensibilisateur ya relais bazana besoin de communiquer longo na Seni pour être Seni ezali ba école ba centre de santé en collaboration na ba église centrale électorale et sengeli a renforcer na tina wana bazali kotala mingi scrutin oyo e kosalema na décembre na République démocratique du Congo pe scrutin présidentiel ndenge ezali kobongama boywana ezali principe ya sens ya commande ndenge ancien premier vice-président ya centrale électorale alobi bazali kotala makambo ndenge ezali kotambola kasi a félicité Seni pambate biloko ebele esalemi oyo batu ebele bakanaki te esengeli ko améliorer ezali démarche oyo bango bazali kosala ezali vraiment démarche moko logique ndenge Norbert Basengezi atalisaki avant kolobake ba union so baleka na Seni ba critique ezalaki ya ndenge na ndenge kasi oyo pe bazali ba sente mais mosala oyo esalemi esengeli kokumisa bango na délai oyo esalemi. Honorable Nerombungu, président interfédéral, il y a parti autre vision du Congo Kinshasa, Ayambama qui n'a vu le ya Kinshasa samedi 26 août après séjour na Europe hérité mapinde miladi landu badeta. Nasima ya mobembo auti kosala na mikili ya poto honorable Nerombungu azongi na ville ya Kinshasa depuis week-end eleki na bokomi na ye na quartier général na ye ezwami na avenue Mbamba Kilenda numéro 21 na quartier de la paix na commune ya Kisenso fumabanga moyo azwaki pe ba honneur ya la police pemba la moko na sima ya losambo ya honorable Nerombungu mbungu ayambaki ba nouveau diplômé ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bazalaki na esengo makasi liboso na ndenge bazwi ba diplôme na bango. Bozongi ya honorable Nerombungu na capitale esepelisi ba base na ye nyonso basali ya nzambe ya l'état ya pe ya complexe scolaire Mama Pemba président interfédéral ya haute révision du Congo parti cher ya maître Didier Boudimbu a profitaki na occasion oyo pona kolobake candidat ya AVC Kinshasa na présidentielle ya décembre 2023 ezali bongo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona candidat na biso na niveau présidentiel ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana nde candidat na biso kokenaye elongo. En tout cas, bozongi ya honorable Nerombungu fumabanga moyo na ville ya Kinshasa ezalaki événement moko munene etalisi ke base na ye babande kozela ye makasi. La bénédiction ya excellence Didier Mazenga Mukanzu oyo azali ministre ya tourisme de Odon Muvwidi natif ya Kikwiti akitaki kuna weekend eleki pona ko remettre don pona ko tonga pavillon 5 ya hospital général de Kikwiti oyo pelaki moto mikolo eleki Michael Pristoto ba détail. Ville ya Kikwiti ninganaki weekend eleki tango le vrai fils du terroir Odon Muvwidi bakisele l'incarnation du changement de Kikwit ayambamaki avec un pacte pe idéologie yukelanga luyalu oyo. L'incarnation du changement de Kikwit Odon Muvwidi ayaki pambate awa na hôpital général ya Kikwit et sika pavillon 5 ya formation hospitalière oyo
ezi kaka na moto na butwa le 31 juillet leki boye coach na ye babengaka ye l'homme de Kisalu na ntola kutuba na nima excellence Didier Mazenga Mukanzu triple brassard maboko pembe maboko pete ministre ya tourisme azalaka très sensible na pasi ya bandeko akangaki motema te ndenge kaka bokoki komona areagisaki rapidement na cri d'alarme ya bakikuitwa nyonso à travers les fils du terroir Odo Muvudi oyo ayaki na koko di koko na don ya 100 sacs ya ciment pe 100 tol pour bakoka ko réhabiliter pavillon oyo apesaki yango na maboko ya maire de la ville abengia Makachak oyo na tour na ye apesaki yango epai ya médecin directeur ya hôpital bokanisi esili tin mobange na enveloppe ya misolo ekuba e accompagnaki basima na batolo oyo po misale banda mbala moko sans tarder l'incarnation du changement de Kikwit Odo Muvudi alelisi lokole Betu Mekwisawa na zina ya excellence Mazenga ministre ya tourisme Metinda Beto bana Kikwit Betu Mekwisa na kupesa don il y a 100 sacs de ciment 100 tôles. En effet, nous avons le 31 juillet 2023, il y a un incendie qui s'est marqué à l'hôpital général la Beto. Il y a un Beto qui est sévère, Beto bana qui quitte, Beto bana Beto me kwenda, Beto est à l'hôpital général la Beto. Il y a un Beto, il y a un Tobla Beto Ntunga, il y a un Mona Beto qui fla Beto Butukaka. Maire de la ville lié azangaki malobate pour na kopesa merci ya kilo na boxeur politique Didier Mazenga Mukanzu pour na geste oyo. C'était vutula matondo na excellence Mazenga na kuyindula betu tina ngempi ya mesala eforina na kumona na kusonga nde indula bana Kikwiti. Bete vutudila ngempi dia merci. Bosimba Odo Muvudi azalaki accompagné na mobembo oyo elongo na moko ya bana Kikwiti Teski Mayoko. Idéologie ya Kisalu na ntola kutuba na nima ezala jamais masapo. Didier Mazenga Mukanzu asunga alemba jamais. Kosunga awa na Kikwiti eke ezongi ye na ye. Alou Mwinda Kongo, Mwinda Kongo, Mwinda Kongo. Mwanamboka Victor Bosuku azoko ba toujours koredynamiser ba cellule de base na ye weekend eleki azalaki na district ya Tchangu mingi penza na Mikondo ndenge Edi Imbani na Michael Bustoto batalisia. Pas de temps mort pour l'homme du terrain. Victor Bosoku et Kaka, la machine d'attraction de mobilisation. Bondi melangai que ngombi à population. Nenge Kaka boza komona. Ba répondait qui n'a rendez-vous au week-end de l'équipe. Mon la samedi 25 août. Oyo esalemaki lokola momesano na cadre ba tournée d'identification ya ba cellule de base spécialisée à Nojeko. Izalaki awa na quartier 3 na commune qui pensait que izalaki elongo na les amis à Victor Bosoku. Bondi melangai ke koko di koko na boulonde salemi awa 1882 personnes topé 37 cellules mokoka plus moko ezana nko salema ezalaki bongo identifié na rencontre oyo boye moko le fils de Dieu bakisele les leaders des jeunes Victor Bosoku et Kaka atiaki makambo nyonso na soin neti fédéral Yolande a remplacé bongo docteur pe akoza la seconde na mokumba oyo na bajwa misato kolongwa awa l'infatigable Victor Bosoku et Kaka akitaki na Mikondo toujours na kimonte ke na seul les rêves awa bondi melangai que mobange na boulot ekuba lisusu esalemaki cette fois-là ezalaki elongo na association de Mikondo awa a identifié ki 420 personnes mokoka tope 8 cellules plus moko o ezana no information a installaki na occasion oyo comité provisoire oyo ekokumbela masolo composé na coordonnatrice moko P4 adjoint nyonso oyo bondi melangai que eza pona kolengela ba élection pour avec la machine d'attraction de mobilisation Victor Bosoku ponge zalaka te lelo toyebongo ko clôturer passage na biso na Mikondo pour la identification à la cellule de base spécialisée la biso les amis de Victor Bosoku na kati ya Nojeko et to sayi bango pe bayeba ke kozaka on a candidat moko ya élection o ezaba on a union sacrée Félix Antoine Tshisekedi président de la République.
bosimba ke Victor Bosoku déjà azokana kotia coordonnateur principal ya les amis de Victor Bosoku ya Tchangu bakombo mibale ndenge tozoloba boeza en liste. Denver Omba pe Ange ya Fondation Lisungi oyo akorempli critère ya éligibilité parmi bango mibale kitoko yende akoponama. Kasi bobosana te ke Victor Bosoku apesi bana nyonso ya Tchangu mobange na rendez-vous mikolo ezali koya na stade municipal ya Masina ekoyinda. Tokota bongo na enseignement pour le sabino que synergie, il y a organisation syndicale et sociale et République démocratique du Congo, basala qui Assemblée générale Nabango lundi 28 août na centre des handicapés sur Willery. Nathalie Kaila Igor Ting, ba précision. Na Assemblée générale na bango ezalaki occasion pour na évaluer promesse ya gouvernement au basalaki na ba agent peu fonctionnaire ya l'état pe nécessité ya mise en place ya politique salariale ba agent public ya l'état pe ba travailleurs ya entreprise basengi na gouvernement ba convoquer ba assise politique salariale avant le 4 septembre 2023 ba futa barème salariale digne pe ba offrir ba avantages sociaux uniformes et paye ya batonyoso o tozai komona te politique salariale la mboka na biso ezalité et on a tozai kosenga implication personnelle ya chef de l'état pour na ayeba kopesa pe baye bazali kuna na kati ya parlement bayeba ko discuter oyo ezali question ya politique salariale parce que ba misusu bazali kozwa mbongo ebele ba misusu bazali kozwa mbongo moke. Gouvernement azali kokokisa ba engagement na été yango ezo sala vraiment pasi na bato bazali ko sala ozo sala musala mena suka sanza ozo mbongo moke likambo soto lobeli ezali likambo ya politique salariale omoni politique salariale to sengi na bulamatari akoka ko élaborer biso tozana ba proposition tozali ko memela ye mais soki chef de l'état ko iko s'appuyer na eloko babengi politique salariale na kolika ke kozala malamu mingi pona ba travailleurs pamba te awa lelo soko kei na ba secteur privé okomona SMIC eza na $2 mais $2 mutu ko vivre na ndenge nini soko multiplier par 26 okomona ke travailleurs azo sala na ba entreprise privée a mobulu na l'état eza pe ndenge moko bato mosusu bazali na ba prime ebele bato mosusu bana ba prime muke bato mosusu pe bana ba salaire te donc eza ba injustice moko oyo ezo permettre te que ba service à l'état ekende liboso bosimba ke na solidarité na bango na baninga na bango syndical ya ba infirmier professionnel ya santé publique pe ba inspecteur oyo baza na grève assemblée générale mosusu eza prévu le 15 septembre 2023 na place Golgotha na fonction publique. C'est un Tilibaclion et Airbus A320 pour la prochaine bango na ba condition ekitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film
ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te. USB na pointe pour le chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien et ça na 2 classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique bezali. Pour na bino bosalaka ba faire, pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions, ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA, avion ya sika oyo uti kokoma e kwai deja na mabele. Timba na nzuzi lelo mibale mon côté na Congo. Ba na Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA. Mfumu na ba innovation, deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Na masolo éducation boseli kosimba que université catholique ya archidiocèse ya Kinshasa omnibus a fond déjà ba porte na pour na inscription ya année académique 2023-2024. Stéphane Skandé, héritier Mapindemi Baditaï. Chers parents, chers finalistes ya secondaire P humanité, chers étudiants bino nyonso oyo bolinga formation universitaire sango malamu oyo ezali nde pona bino yoka université ya archidiocèse ya Kinshasa, université catholique Omnia Omnibus bafongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription académique 2023-2024 pona ba faculté oyo faculté de gestion, management et développement, faculté de sciences de bio-ingénieurs, faculté de sciences et techniques, faculté de sciences informatiques, faculté de sciences de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté de sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Bokoki koleka na basit na bango oyo pona kozwa ba formulaire ya ba inscription pe ko déposer ba dossier na bino na rigini kuna pe ezali ba bureau administratif na bango soki ozali kaka na rond-point Ngaba tuna paroisse catholique Reine des Apôtres ozali mobimba na Omnia Omnibus na commune Yangalema référence Kitambo magasin otuni paroisse Saint-Jean 23 na grand séminaire théologique na commune ya Kitambo référence centre catholique Nganda grand séminaire philosophie Saint-André Kagwa na commune ya Kasavubu site ya Sayo référence ex-IFAD bokanisi esili ten Omnia Omnibus apesi bino possibilité ya kozwa pe ba inscription en ligne okoki ko remplir formulaire na yo kitoko bisika ozali sans que o se déplacer kota na internet pe beta site oyo www.universitéomniaomnibus.com tope obengi bango na numéro oyo 083 14 45 562 esilika kate Université Omnia Omnibus a bombeli pe bino système ya LMD licence master pe doctorat Omnia Omnibus ezali université ya science conscience pe excellence awa soki osilisi okobima na bafongolo ya misala nyonso na maboko na yo bosala mbango po awa ba place ezali limité soyez le bienvenu. Tozali na communiqué nécrologique bolandango na mongo ya Nathalie Kaila. Ba famille Matele Clarisse Mawana bazana makoyebisa na baninga pe baeba na bango liwa ya mama na bango tante sœur Véronique Matele o akufaki depuis week-end eleki na Kinshasa sima ya maladie ya tango ya mokuse. Programme ya matanga ezabui vendredi 1er septembre veille mortuaire ekozala organisé na résidence familiale o ezwami na mi Loango numéro 8 na commune ya Bandalungwa quartier
Makelele, référence non loin à l'église ya pasteur Godin Poi, vers Arekwado. Samedi 2 septembre, Nangonga à 10h, exposition à Nzota Moe et Kozala Bongo organisée na clinique noise na commune ya Gombe. Pe Bokundami et Kosalema na cimetière ya Kitambo. Tika été communiqué comme la bato nyonso baebi maman Véronique Matele, pe famille Matele. Journal ya peuple pour le peuple comme la souka kastoro kabwana boete sans que topé sa merci na Igor Ting Wazaki na sima ya caméra montage sima maki bongo na Christian Kiangebe ni pe Fabrice Lundombi. Journal ya peuple pour le peuple ezalaka supervisé na héritier Mapindemi ngana bino tokutani mikolo ezali koya. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi